okota na voiture na nga pona nini? Non, okoti na voiture. Non mais na lobby ozokota. Non mais ya zokota na voiture na nga pona nini? Non mais ozokota na voiture na nga pona nini? Non mais nga na tuni okoti na infraction ni na koti na voiture na nga. Non mais osala contrôle ya permis to zokota na voiture na nga. Non mais c'est simple nga na tuni. Et ça contrôle ya permis to zokota na kati ya voiture na nga. Non na lobby boye contrôle ya permis zo ça ma sur place. Pourquoi mupandi? Non na lobby boye contrôle ya eza ya permis na nazala ba document nyonso. Non à côté na voiture na nga pona nini? Bonjour. Mais respect. Ngai eloko ezotu na nga à côté na voiture na nga pona nini? Asengi respect. Okope sanga respect so solo na. Oui, yango na oloba. Merci, ça va. Apesi permis na pesi. Chef neni ozo intimider ngai tone. Mais ozo comprendre te ozo intimider ngai ozo imsanga ke pesa permis na lakisa oke oza chef ozo intimider ngai tone. Mais pourquoi ozo ganga? Pourquoi? Ah. Nazo comprendre osenga permis na pesi contrôle technique yango yo. Carte rose yango yo. Siko carte rose yango yo. Mais siko elo nini ozo luko gagner. Nga nazo tuna pourquoi continue na voiture na nga? O continue na voiture na nga pona nini? Oh, papa. Oh. Chef yaka nanga. Apesa ngai document. Mais nga na lobby bozo déplacer nga pourquoi? C'est un contrôle aléatoire. Bozo linga contrôle mais pourquoi bozo déplacer nga? Oh. Mais nga nazo comprendre mboka ote. Pourquoi ozo faire déplacer ngai? Nazo comprendre jusque là pourquoi nazo déplacer. Nazo comprendre pourquoi nazo déplacer ti sikoyo. Non, nga na pesi clignota papa ti nazo ya na ebiso ke nazo kota boye nzela yango na za fait vert. Yo ebisa clignota continue o télébisi nga ta na ebiso nazo kota boye. Oyebisi nga bien tozo contrôler permis na pesi yo permis. Et comme que o clignota continue. Pourquoi bolimbo créer infraction? Ozo sala contrôle na mikana nyonso. Pourquoi bino bolimbo créer infraction? Pourquoi? Nga nazo kota boye et puis nazaki na bo interpeller nga na feu rouge nazo kota boye. Ezaki peut ouvert na ebiso nazo koto ebisi na permis na pesi yo permis siko ekomi yo clignota continue pourquoi solo ngabe na loba na si solo ba na interpeller avant pendant et après hein code de la route universelle même ceux de l'état tech à tous la code de la direction ça sert au tel misène attention. Non, mais na boite, na télémakité. Non, mais tant aux autres, c'est comme si na télémité. Oh, loba kasi papa na zoyo kayo. Na interpellé. La bande d'obligation. La bande d'obligation. Quand on interpellé, ça sert à considérer un document de bord. Quand un document, on a la première mise en circulation, pendant, avant et après. On a la première mise en circulation de Awa. Et ça, 2020, c'est 4. Non, mais nazolo baboye. Non, boye. Contrôle oyo salingai. Basala ka contrôle ya mikanda. En cas de fraction, yo sala langai. Contrôle ya mikanda. Pona nini. Bozo sala, non, bozo sala contrôle ya permis to ya mikanda. Non, mais yebi sangai, non? Non, en cas de beba, ni osala droit ya retour nangai. Ngana sali mbeba te, mbeba nini ngana sali. Excuse. Non, mais ngana zo tuna mbeba nini na sali po tuna ngaba doki. Tous un contrôle, il y a permis. Non, mais contrôle technique, il y a un non. Tous un trois contrôles. Je même là, on a salité. Papa, père, nana rendez-vous na 13h, so na ratango eza mabe makasi po na nga. Naza rendez-vous na 13h s'il vous plaît. Nana rendez-vous na 13h. Ngai naza posa eloko nini akangeli. Eloko ngani ni ayeba.
est-ce que ngata o télévision la télévision mais respect à bandi nini na zeli na bandi o ngana zo kende mais na zo comprendre te bon expliquer nga réellement na salle infraction nini mikana nini o nga zangi oh contrôle technique yango yo assurance vignette ça te ah vignette nini eloni na lobi boye bazo contrôler permis de conduire na autorité na papa poni bolinga bo créer mikanda mais nazo comprendre pourquoi bozo créer nazo comprendre pourquoi bozo créer les infractions à recréer nazo comprendre solo la kende petit na to ngana botana sala ka bon ba ngana lobi boye pourquoi bozo créer les infractions bon na créer combien si on a créé les bangos alamba moro bref combien $70 nana $70 te nana $20 ba pesi ngana ki non il faut assumer c'est là mikanda na après na pesi na pesi te nana $50 te bon mon avis no moko non merci te nana $50 te nana $50 te ça mikanda c'est la bande de ma gopé singaï. Donc, on a fait la peine de na pesi nga da document nga kota suna voiture pour nani. Pas de document. Document yango. Ngamo kuna pesi. Ma. Ok. Ok. Non, côté la bouille, parce que rendez-vous mon urgent s'il vous plaît. Nazo kende bouille, non qu'on a fait safe place bachara bamprint. Alors rendez-vous il y a visa. Bafundaka bamba bata renseignement bafundaka ote basimbongo na balabala batiki batu comme azu document lande to batiki le boso bama tika to kele bena batiki yo baluko so mais ba otika nga wapi vraiment boso yo lande ya za document te yepo to tika document to pesa absolu document batika to le misa batu te yo yebango ozamu kimona kini akala to kele wapi ya otika zo polele bato bele bakini na mikanda zela butanye mais on est lobi ya otika nga sikonde wapi te to kepo moni nzela oyo azomemanga wana eza nzela nga nalingi nzela wana te azomemanga wapi ah azomemanga finalement wapi nazoyeba te nga naza na rendez-vous boye na ville ah nga nazoki na père naza na rendez-vous na tikali na 15 minutes ah Zambe. Oui. Pigeon. Bossa il a vraiment tout sur la rapidement naza na rendez-vous na 13 $815 $815 ya nini naza ba document nyonso nazo comprendre telo nini ah non mais contrôle technique ça n'y sont code hier atala ah mais nazo comprendre été et lors balobi to somba yango na sombi contrôle technique ah mais nazo comprendre pourquoi bozo compliqué nga naza na rendez-vous na 13h30 s'il vous plaît ah tala rendez-vous naza nango naza rendez-vous na 13h30 kasi naza na rendez-vous na 13h30 s'il vous plaît nazo comme nazo senga bino s'il vous plaît nazo senga bino naza na rendez-vous na 13h30 s'il vous plaît si on a raté rendez-vous eza mabe makasi pour nanga naza na rendez-vous ah $30 $615 sur la carte $615 naza mbongo musute na na oyo na mbongo musute na mbongo musute oyebi ah mbongo musute webani petit na mato ebene ko na kota na kati ya mo sima be besoin faire une kota na kati 22 ne ko $30 naza na mbongo musute c'est bien nga ndo ko ne zonga sima ede
aider